Londres, nous sommes bien breaking news en direct à Londres. Donc, à Sangwa Congo, il y a des Oyo, le diaspora mobimba ya poto, bah kende qui bosse à l'ambassade pour récupérer l'ambassade. Puis tout ça en ambassade à Congo à Londres, pour récupérer en gros, banamai, la rotikala awa, le lundi. Le 19, le 20, le 21, le 25, basal bosso ambassade, ti ba so bafungola po, l'air babuka qui porte alarme le la ki mbila yaki, mbila l'air aye, atelemi wana bosso mona moyen bato bazwa, bakota na kati zate. Alors bana mai bazo tikala, basangoza ka na niveau à Kinshasa, lelo komoko ko ka osala mate po to ba ikeza le 19, tina minuit, mandat kabila les continuer, mais nesikoyo lobby le 20 décembre né Congolais toi ko bima libanda ko kabila manda nesili. Félicitations à côté ya Lubefu kuna, félicitations à côté ya Beni kuna, tozoka ke ba mai ba bomi, ba botoli résidence à Kabila, pe ba panzi kuna na ndenga mabeza na tanga nano ba information ba pesa kina awa, ba mai ba botoli résidence à Butembo, ba bomi même na soda moka casque bleu, ba soda Kabila ba kimi. Alors tozo senga na ba kinois partout bozali, bobanga kanyamate. Bobanga kanyamate daye mundele azokanga kanyama po likolo azolo na ye do bobanga kanyamate bobima ebele bobotola mboka biso koto sito zwi mboka to sito zwi ambassade bino pe kuna bozwa ngudo bobanga eloko moko te po nzambe ya Congo kozana bino donc ngonga ngoyo soki to raté Kabila sikoyo Kabila sa kimi azalaki na Goma akimi ba mai ake Kigali na Kigali ba yesi biso ke bazana Museveni na Uganda. Donc, Axia comme clochard, un président clochard, Azoki Mabino. Alors, à tiki moi force à Mike Abakanya Mawana, Tony Atabango, Tobo Tolamboka, comme ça, Masoba Sike Banda, Nzambe, Azan Nzambe Nabiso, Nzambe, Azali Mubateli, Nzambe, Azakasima Lilobanae, Nzambe, Azalakandema. Donc, Lelo na minuit, mandat ya Kabila Bosila, Bana Congo, Botumba, ambassade d'Afrique du Sud, pour Yangonde Ezako, pour supporter ma crime ya Kabila. Alors, banamai ba buki prison ya Butembo peut attaquer résidence ya criminel Kabila na côté Butembo kuna Kabila yemo ka palangani. Donc bana kin na Goma bazo wela nani akoboma Kabila liboso. Na Goma bazo wela nani akoboma Kabila liboso entre bana kin na bana Goma. Donc bako rater Kabila te. Nangongoyo bato Kabila nyonso ba mende ba ministre nyonso baza ko batama na hôtel Fleuve batondi kuna. Alors nani Matata Ponyo akimisi mwasine na Londres na bana Kimbuta akimi na Brazzaville. Alors esengeli boye ba ezali grave. Semko ba PD bobima na église ba catholique parce que bato na nyonso baza ba idolâtre baza bato oyo bazali bato ya masumu. Donc bolandaka bango te mpona ngongo Kabila azokima ba ministre ne bakimi bana kini boza makasi bazobanga bino bobima eloko moko eza te. C'est l'homme qui a peur. Biso toza déjà na mission na Londres bozomona bien que tozokende siko na ambassade bomona mosala tosali ezalaki breaking news en direct à Londres. Breaking news. C'est ça. Breaking news, on dirait qu'il y a London City. Breaking news. Là, c'est payé les eaux salées. Dans la ambiance. Méchant,
T'as l'impression au combattant les années. Oui, on va la garder à Londres. On va la garder à Londres, on va la garder à Londres. Alors, pour la composition, ils sont avec le Congolais de Lingini. Parce que l'heure, tout ça, les 19. Délégation Manchester et Komakawa. Vous voyez pour la partie politique mongolais, vous voyez la date qui va Congolais dans la INI. Donc, on appelle le Moko. On a connu la cause, la mission, et la justifier. Na Awa en Angleterre, na Congo également, dès à votre moyen, comment ils savent la mission. Parce que pour le moment, nous avons un pinganyoso, on va donner la mission. Pas en alerte. Pas en alerte. Pour le moment, l'ongé au salim. Nous sommes dans un endroit où on va y aller. Merci. alinga te ikwa parti Congo ezali mboka na biso en tout cas que mama na message ya kande ezali sikoyo je pense que ndenge tolobi opération toyebi ndako ya Londres ayebi basango ngo nde babimaka na bafenetre tokomuka bango na ndenge moke donc ebana Congo tolemba te Congo ekozala libere oyo bino général ngando ingeta epuis tokobakisa eloko moko ntango toza na communauté toselaka toujours lisanga ntango bato mosusu batie yo soi-disant président okambaka mokuma moko soi-disant mokuma eza te mpona justice eza vraiment mpasi mingi toye manifestation ekoma manifestation mpe ezala civilisé yango tolobaki ekoteongono makambo tosala epa bien nazangolotanganga bakombo nazalaki hypocrite te teongombo makambo osala ce n'est pas bien batia yo mpona okamba partout kwa idps na Angleterre ntango tozwa idps okokiwa bien privé na yo na kati ya Angleterre ce n'est pas bien toza a